minute oyo komi mona te ke wa danger mais nani ba disque platine qui no beta concert disque platine ton na place ba beta ki wana na terral manit pour beta espace le roi terral manit terrain mo mukie eza lokola ba kamina na biso ba terrain kakar na biso mo petit piaka c'est sûr c'est na lobi bo sensibiliser essayer nenga lo ba ke no za na niveau ba wechi ba lo ba ka artiste ba ngo za na niveau. Est-ce que y niveau y a ça nango y a à cause de cette sensibilisation y a ça comme tout le monde sait que non bling bling eh oh qui ça et ça martyr té mais là ça n'a pas c'est bon ce que non comme mécano ko tout ko beta concert na terrain kaka au moins à 2 personnes so ba pédé on ba mitaka na bango déjà bimana ba mitaka bimana ba internet mais net ce qui wechi wana Alexis et yo mon ango mais oh et bim non montage wa pesa et solo okombo donc il faut biso na wenge so oza vrai noko ndeko to débattre na yo mais so oza no PD to ozo courage biso te to sukula pe en plus biso na wenge les rois de la forêt lokola za mobala mama Sylvie mapata mama pasteur papa ba exaucer na gradi batinda ka biso jamais kino ufinga mtrate vete bref année que fali a osala makamono surtout oyo les rois de la forêt à Sala. Donc Azamo Kitani les rois de la forêt. Reprendre. Sikoyo. Et là on y a le fali ou bien là on y fali à Sali à danger dans Kinshasa dans le monde. À Sali nini? Oh les rois de la forêt à Salaté. Dans le Bible à Sali nini oh les rois de la forêt à Salaté. Le roi de la forêt beta tous les salles où il y a beta la pote ou les rois de la forêt beta. Il y a bon batu na matadi na Kikwit. Le roi de la forêt abomisa batu na Luanda. Donc, Abeti Piaka, Abeti Piaka, Abeti Piaka, Obeti Piaka, na terrain, mais yango na terrain na yo, na quartier na yo. Pour vous dire quoi? Tu es pas ni ma puissance. Les rois de la forêt on a bêta concert. Les rois de la forêt tout le monde a bandal mais bêta concert na Tchang. Ba tout plein. Faire le goal à coutu balobaki au monde a bandal mais faire le goal à bêta entrée Chikitu. Entrée Chikitu. Faire le goal à bêta plein. Et ça va le roi na. Concert ya bling bling piaka. Ah. Concert à bling bling. Na lobi boy concert à bling bling piaka ngila ça que notre dimension artiste comme ko kita. Ah. Bienvenue sur Saki News Télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez partout dans le monde. Commentez, mission, likez, partagez, puis s'abonner vraiment et pour ça la biso super bien. Quand on est dans le baraton, on a un commentaire, le col est belle image, ça a un plaisir. Quand on a un commentaire, il y a Francine Moulang de Bundesliga, ça la canal super bien. Merci Nabino tout, vous commentez l'émission, puis vous likez, vous partagez. En tout cas, vous continuez bon. On a nous à s'abonner, en tout cas. Dans le bar, on a dit une façon de soutenir Bisso. Si vous tombez dans la vidéo, on va exercice la carte, s'abonner en pagaille, en désordre dans la carte de Saki News Télévision, qu'on doit vraiment bien info dans temps réel. Parce qu'il y a vraiment des informations, vraiment la source. Donc le retard, vraiment terre à terre, vraiment la source. Merci Nayo, la grande chérie Vicky Sifa. Merci à Nadège Louvande. Merci à Dieu, merci Maïmba derrière la caméra. En tout cas, merci Nabino, tout, so toza vraiment na ngwende na biso lelo na plateau na ngana zaka toujours na invité actualité obligé biso to ya to lobela to lobela nini lelo to lobela ndule parce que ndule nde ezo sala vraiment tozala talara ndule nde makambo na moment où vraiment to lobela musique et longona Isaac contre-maître de la presse ou Azali porte-parole, il y a Club des Stars de Weranson. Il y a vraiment vraiment sur la musique bien. Alors, il y a un compte Club des Stars Kitoko. Alors, il y a part il y a Wenge musique à maison mère Kitoko. Les autres ils sont contre-maître de la presse. Maïmba Sosa mère morale nanga. Faut déjà invité nanga contre-maître de la presse. Ouais, bonjour Juliana Mandala. Donc, balobi que non, chaîne vraiment ils chaîne moro déjà naza sum pasikate na komi muto kala na kata chaîne oyo. Et merci à toi, Dieu merci Mayamba, derrière la caméra toujours, Moussala Kitoko Salema. Et merci à grande sœur Nadine Moula si Weston, c'est quoi Tantia Bana. Et c'est ce qu'on nous laisse parce que famille était au fait là, il y a un noir boy. Et bon retour na Katia Paris, à sœur Nanga Florence et sous la Mungala à Paris, que je dis ma confiance, vraiment au à Paris, donc d'ici là. Merci aussi à mon vieux Chims Chisuka, papa na Miradi Chisuka, na Peshombote. Tati Dikambala, balobi Kalate Maramoyo Salema et Batouabou Santé le 9 septembre. Oyo.
les anniversaires nanga contre maître ba o déjà bazalaka nanga ba yebi déjà ndenge na sala makambo nanga nga na fêtaka vraiment na bar te na fêtaka na boîte te ouais le 9 septembre joyeux anniversaire d'avance voilà merci beaucoup donc nga na fêtaka vraiment mingi na orphelinat na kosenga vraiment na ba o ba soutenaka batu ouais bo soutenir contre maître toke sous na orphelinat pour la troisième fois pour na toke de consister pour na ban orphelinat et merci na papa nanga pasteur Joël. Hein, papa pasteur Joël, vraiment depuis Autriche, n'a pu sauver beauté. Et merci à toi, Juliana Mandala. Pourquoi pas n'est-ce c'est Toulouse. Hein, donc Toulouse. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, contre-maître. On a toujours pour nous répondre vraiment à votre question. Donc, tout la musique, quand tu on annonce, nous les côté polémique trop. Bah, concert ils ont bêtement. Donc, tu es obligé de faire le là parce qu'ils ont fait partie aussi na cuisine na biso vraiment contre-maître de la presse. Ma solo ya ndule to banana na wenge musique à maison mais avant to kota vraiment na mozindo makambo na biso wenge musique à maison mais qui doit beta concert na Londres et doué ba prometteur biso beta na salle mais salle yango yango te to moni abeti na terrain basket. Ouais donc au moni que nos questions posées na na pesi David King vraiment bote depuis États-Unis. Na moni vena nga Alex Tima tombé du ciel na minute à kati à Londres au dit les manzaka moi sinza BCP ya mboka oyo Élysée Bokota ske na pesi mbote zaina mobutu na kati ya Luanda donc nayebi ke no makambo ba osu donc ba retourna contre maître moni ke no concert na biso à Londres d'abord ezaki menacé et ay concert moi ezaki vraiment tellement menacé et tobetaki na terrain basket c'était tobetaki vraiment na salle o eza salle nyonso tout le rôle la salle la kati à Londres. Déjà, bon, déjà le roi de la forêt, dans le but que nos concerts sont d'abord menacés. Il y a eu une affaire, il y a quelques combattants. Méga qui peu pour combattre les concerts. Prévenez que nos bouquets tu peux. Papa la biso bouquet tu as Zanga Sony, Zanga Sony, Mona que nos vies n'aient pas aller s'abanner na poto. Boya que Mundele a conduit. Andima qui a se conduit dans l'Afrique. Afrique. Et mon équipe qui s'appelle Sony par rapport à concert na biso tobeta qui na Londres. Donc concert na biso à Londres vraiment ezaki totalement réussite parce que les rois de la forêt n'ont raté. Preuve année que mon équipe déjà batu na kata salle wana. On dit na et là ça que no concert na biso batu baza vraiment comme tel eza place au salle. Batu ba que no il faut les rois de la forêt beta salle. Reprendre. Batu dia ba mi sukola ki ba na salle wana. Ba ki susu que no les rois de la forêt batia na salle boy. Poto eza Congo te. Même jour wana mbala moko tu vois beba oyo bazaki vraiment ya biso ya wenge balandaki mona mboka le roi de la forêt bomona ikeno tokomaki wana concert betamaki na mboka ba vient na Francis Lukubika les mannequins de la ville 0044 concert betamaki vraiment tellement normal le 26 concert na biso betamaki concert à Londres faire ego la Jésus de Nian ça peut ça qui mot d'ordre to yeba ke za la sombele vraiment concert wana to yebi ego vraiment ndenga nindi sara mais du coup tout le monde a raboué bah tu vas au commentaire bah ça l'impiaka ceci cela na ya wana ezaba les zones dia partout pour piaka déjà une affaire ba 200 300 400 na 400 salle ya muke wana otobeta ki wana bino ba besoin ba to kota na salle onde ni bino ba besoin na 400 salle wana batu batonda ndenge nini parce que bato vraiment ba bandeko s'attendre te que non mais quand même les rois de la forêt déjà félicitations parce que mingi vraiment na kati à Londres wana c'est botali depuis makambo musique ezalaki bakangaki biso mais les rois de la forêt za les seuls musiciens oyo afongoli makambo à Londres to kenaki liboso oyo ezaki mariage to betaki to leki na kozonga to yoki sous deuxième fois oyo eza concert oyo ezali signature ekotaki donc eza eloko moko boye tozo remercier d'abord bana wenge et tozo remercier les rois de la forêt donc pour na piaka bato eza piaka te eza par rapport ya nene expliquer que non salle oyo bato bayebi ke photo beta baye ko ya wana bato ba chercher biso salle do muto ya susu te notre pas toko pesa pe vient biso bokechu ya mo toko pesa pe raison parce que annoncer qui aloba qui avant concert beta ma alobi Maman Sylvie Mampa, ta grande benga ya Noël na yo wana. En tout cas, le ban est Noël abeta concert na Londres parce que Rosalampiaka ba kotumba ba rosa ce qui peut pas ndenge. Mais en fait au moins que non. Au moins que non makamba lo ba ki donc eza lokuta parce que ba tout le roi ba David Mbadi. Ba yi makamna so là donc ba venanga donc Zotis Eclipse. Ayi makamna so là donc ye boketu aza prophète ya mutu. Preuve ane que boketu so kaza prophète, il faut un prophète ya famille na ye. Il faut appeler prophète ya ye moko. En plus nga esala nga pasi komona mutu lokwa boketu un musicien soi-disant ya Suède.
Mais yozo ya okoma sous contre ba musicien. Wera so ce n'est pas un politicien. Ye kanda na biso to yebi ke no kanda na ya za na ngo mingi pas ba politicien. Mais boni kanda na komi ko kite pas ya bande ko ba musicien. On reprend donc mais pour vous dire que non c'est azali papa moko boy d'abord atoni buzo ba makasi pour azaki musicien. On prend ngai na mona ki dernièrement sœur na nga Nadine Moulasi atina nga image mona mariage akende ko animer kuna mariage ya cousin na nga kati ya Belgique. Ouais. Reprendre. Ce qu'on est qui animé na kati ya mariage ya cousin na nga. Est-ce que ko saki combattant kuna to kena la musique? Pourquoi yo musicien peut un vrai Congolais, un vrai Mungala, ceux qui savent Mungala ni na yo kaka. Mais yo comment combattre bandeko? Non monte que no sa maramo bo izala raté na kati ya mboka na biso. Mais ozo bossa que non ozo fana na pays ya batu. Mundela za mutu moko mystique. Mundela refulaka. Mundela za mutu moko sozo tambola na ba mibeko na été. Ya ona ba moni jour oyo bokechu batu ba ko répliquer pour na ye na mboka wana akozala refoulé et bo so akomi refulaka na mboka ni. Oh, ya Kishasa. Et Namboko to tumba Namboko to tumba mais ata partir aéroport nga so na yi message que no bokecho zo yanga na kozamuta liboso. Donc na aéroport là na aéroport là ke tumba ma donc ya Rosika. On prend donc ils ont ça ce côté bokecho aza musicien ati kabiloko wana ati ke la ba vrai ba combattant ba combattre. Voilà, ati kabiloko wana parce que wera so na liaka na musique. Faire liaka na musique ba musicien. Ba musicien surtout ya Congo ba liaka na musique. Ba musicien tout ya monde ba liaka na musique. Après musique to yebeli bango yo yebeli le roi de faire la coupe nous sous. Mais yes quoi zaki musicien mais comme combattant mais faut combattant ya comme mutu moko boy ya ba base na internet sur la fani boy azu kazu téléphone tu joue téléphone on est ko bamana libandi na papa etalio. Merci beaucoup contre maître de la presse tozara wana na musique to mona ki son cara d'écoute na Londres pour ne pas y wapi igwe kende ko beta concert présence ya Sankara na kati ya Londres ezaki surprise pour na biso komona Sankara kunesa ki ondeni tant que mwana wenge ouais ngala komona ngoma bete na komona ngoma bete saka d'écoute déjà il faut bato ba ke no saka d'écoute mi futela ka moko bien na ndenge na ya taba bengani mais yaza aza jara bana o ba bengani mais apusa ni kuna so i mwa muke après ko ouais parlons lingelo ba kakenda na ndeni igwe tamema akitaki zela mona ba misete so ki le roi de la forme tamema ki na poto. Il faut qu'il ne pense pas à musicien. Mais dans le biboye, on sa vidéo, papa biso le roi de la forêt, parce que combo ya saka d'écoute problématique. Première fois d'abord il banga ne papa biso le roi de la forêt, ba polo to tika la saka d'écoute, ba tika le biloba loba, bisala sala. Na lelo susu ba lui que non saka d'écoute problématique. Donc il solo faut ma kulu to saka d'écoute banga na lingo beta ngo trotter parce que nga za lokola ba piroger, na za lokola na ba odile manzaka, na za lokola na ba papi le prince. Donc bato vraiment ngai nazana ba kulutu na nga papa na nga lokola ba Mosaka Blanchard nazana lokola na ba papa biso lokola ba Roger Ngandu ba papa ba se respectera massa na nga DJ CDD na ça 55 na Uleri vraiment merci beaucoup pour l'appel no ça nga bien mais attaque na yaki soirée na hote mena ko yakaka reprend donc biso pour na saka d'écoute na mona ngoza normal ya ko landa zo adata ne okene poto eza na facilité pour kende. Parce que question autour ninga est la même état grand frère et tonton na kati vraiment États-Unis balobi toto yemoko toto Freddy Ngoma toto Freddy Ngoma ma chef coutumier a tout nga pe question bi contre maître na moi saka d'écoute a outi ko kende a voyager c'était toto ko la na honte ezali ke afuta ki bien na ndenge na ye aboya iko fana na kini po yebi ke non ndenge afinga ki ba golwa ndenge alobaki a cracher si bana wenge a rotikala ndenge afuta ki bien na ndenge ne pas dans les rois de la forêt era comme les rois de la forêt comme si pour oh wewa uza problématique. Et ça logique. Ah ça problématique. Ba bengi problématique. Mais là bato balobi non, ndeti tolanda ki pasteur l'été à Kando aussi to cité comme parce qu'il loba ki lobi Sankara d'écoute ndenga kenda ki na concert ya Wera na Londres. Na Londres. Donc c'est que Wera son de mutu atinda raye afinga rabat. Afingi mais amemi na nini na poto. L'été à Kanda tika eloko wana l'été à Kanda biso to bien azara warion. Les lois commis gaulois, le col a commis gaulois, c'est maîtrisé. L'été à Kanazo, c'est une série moi le barabi le bal pour aller voir la forêt. La parole. Atali sikoyo. Ouais ranson. Ba wario ba finga qui est total et bisotou ah ouais. Ba wario ba fingi les rois de la forêt. Ba fingi les rois de la forêt pour biso ngana le barelo moko. Au moins jour fali. Akoya na TV fali a fingi wera. Wana biso surtout to finga fali. Pour la finga fali c'est les faut pas pesa ngambo. Pour la finga mutu roi fali. Na lobi boye. Saka d'écoute aza mieux placé pour le roi de la forêt. Bon ero ya yambanga.
nazaka mieux placé pour nalobela nani te nalobi boye numéro 1 te nalobi boye abunda na nani saka dekuta nani ayebi ke saka dekuta za impoli saka dekuta za na po makaka bato nyonso tu nani abosani yango mais lokola M victime moya maké M victime ezate parce que ali ya kambongo ya M victime et en plus biso bawenge men tokolinga to répondre bato balobelaka vena biso fali pour pater parce que c'est un donc bato wana tout bazaka ba PD mais nabi boye ekosala bango pe eloko moko te parce nalobi boye mais eza o bango basati eza o bango basati sikoyo okoboya ngo pour nini siko ngai naza mwa mobali mutu lokola ngai naza mwa mobali ngaki oswa na PD ngai naza mwa mobali onzamba kela ngaki oswa na PD par rapport de quoi. Donc jamais ba PD ba PD ba finga les rois de la forêt ngana ko tele matin ta ke noko boye na la mukala tongo na lata na sukola na lata na ko finga na ko répondre ba PD na ko sala ngote mais so pele wana ngana no image na bima na télévision te ke no te tala mutakala côté oyo tala boy boy non bima te so ba PD wana ba mitaka na bango déjà bima na ba msu ba mitaka bima na ba internet mais net soki wechi wana Alexis wechi et yo monango mais oh et bim non montage wa pesa est solo. Donc il faut biso na wenge so oza vrai noko ndeko to débattre na yo mais so oza no PD to oza courage biso te ke to sukola pe en plus biso na wenge les rois de la forêt lokola za mobala mama Sylvie mapata mama pasteur papa ba exaucer na gradi batinda ka biso jamais kino ofinga na TVT mais na finir discipline pesa maka mais na lobi boye pesa maka biso to lingaka mutu yo banda biso neti ba wechi babandi balobi kaka no fali aleki wenge mobimba na maison mais wenge na jibe banini aleki bango mais bango moko bayebi ke no fali akotikalaka jamais koleka les rois de la forêt te prévenez que fali aosala makambo nyonso tout oyo les rois de la forêt asala donc aza mokitani ya les rois de la forêt comprendre sikoyo eloko ni okolo bakeno fali ou bien eloko ni fali asali ya danger na Kinshasa to na monde asali belé asali nini o le roi de forêt salate na bibo asali nini o le roi de forêt salate le roi de forêt beta tous les salles o ya beta la poto wana le roi de forêt betango ya boma batu na matadi na kikwit le roi de forêt abomisa batu na Luanda eh ben oui ana plein moko te asala oyo le roi de forêt salate abomisa batu na nini na Luanda ya bomisa batu na kikwit na Luanda di banda ya mboka te na oui oh mais fait déjà que nous sommes aux succès aux na succès à danger ero le capo na zone makambo succès donc fali baneko balobela fali pour pas fali nano asala eloko te na monde ya musique koleka le roi de la forêt ok jamais pe akosala kango te vraiment opo akosala kango te azana tante ya kosala makambo le roi de la forêt sala ke fali asala yango fali akosala ngona ndeni et masanga sanel mise en golo conscient beaucoup contre maître tozo courir kasi mangwaka ndena lobarato tikalaka na musique auto fandelika ndule ouais fali poupa mwana mboka abeti concert lobby dimanche ezaki le 27 a promettait biso ba warion tout balata pembe prévané to mona ki on pe na terrain municipal ya Bandal ezalaki vraiment nenga lancer ki vraiment message wana to yeba ki vraiment ba warion tellement eza mabele pe su ya fali poupa Bandal donc erozala vraiment mutu likola mutu débordé abeti piaka quand même stade abeti piaka obeti piaka na terrain na mais yango na terrain na non na quartier na yo pour vous dire quoi toyebani ba puissance le roi de la forêt non a beta concert le roi de la forêt tout le monde a Bandal mais beta concert na Tchangu ba tout plein faire gol aussi a beta na Bandal faire gol la kutu balobaki au monde na Bandal te mais faire gol la beta entrer Chiquito faire gol la beta plein et ça va le roi concert ya bling piaka concert à bling na lobi boye concert à bling piaka ngila kisaki no dimension ya artiste comme ko kita depuis quand l'artiste azakane ya ko kita tellement martyr ezaki ba stratégie belé lelo oyo artiste abeti piaka nga mona ki piaka oyo mbule betaki avant 14 mbule betaki tango da star matin na podium ezaki ye moko artiste anosaki biso ifo mata 14h mais 18h artiste azo matate 19h bana Bandal Linda Kanga na pression mote place aux alliés aux amis minasia na shura internet piaka na ebisio piaka ko sakana te biso to kalisi bato oyo bazaki na martyr bakozala pe na Bandal
mais yo na bandal na quartier na yo beti piaka ndenge nini Skoto be ngoki motema mabe bataka ezaki motema mabe te ezaki no na minute oyo komi mona te ke wa danger mais nani ba disque platine qui no beta concert disque platine ton na place ba beta ki wana na terral manit pour beta espace le roi terral mani terrain mo mukie eza lokola ba kamina na biso ba terrain kakar na biso mo beti piaka c'est sûr sensibilisation ezaki mukie na lobi bo sensibilisation essayer nenga lo ba ke no za na niveau ba wechi ba lo ba ka artiste ba ngo za na niveau. Est-ce que y niveau y a ça nango y a à cause de cette sensibilisation y a ça comme tout n'a dans ça que non bling bling eh oh qui chasse ça et ça martyr te mais là ça n'a pas c'est bon ce que non comme mécano que tout est ko beta concert na terrain kanka au moins à 2 personnes na yolo mais oui ah mais kata et kanka na kota beta gagner ça munene te et ça niveau moko et ça taille moko terrain man muto to yebi yango terrain man na terrain kaka na terrain kamine za ka terrain kaka ba beta ka balle mais obeti piaka na quartier na yo Skoto pesa era Ramsey si raison na loba na verrouche na lobi boye artiste na mitro yo aza ko kita po era ba kaza verrouche ya ko lobi te era même ata era lobi mais ngasko ko te mettre lobi ke na mitro artiste aza ko kita artiste na mitro événement munene oyo ya salaki eza martyr a pas martyr par toi ko leka piaka eza arena piaka ko sale mako yo kasi arena ngonde skonde batu bandele ka pamba koto botama koto koleli bayebi yo obeti piaka bongo yu arena o eza mboka bapaya sugar baby babo guérison vraiment sugar baby bébé formidable apesi mbote mutu aza na double nationalité anglais et nani aza na Canada canadienne pe aza sur américaine apesi mbote place ozali côté ba toto balobi toto Freddy Nyembwe toto ya bana vraiment mande fois pe apesi mbote fali abeti piaka bawechi wana baleka na TV baya koloba lisusu fali abeti piaka na bandali 0 mais là c'est vérité selon ngate na ebiso ba image ezalaki défaut na bango peza nini ba concert surtout bango babetaka vidéo ba image monter mona na kate kaka ba image ya téléphone ya mike ba monter te bon te la que no artiste azaka organiser kaka te azaka pe mal organisé côté ya ba réalisation. Open obeti piaka papa pour dire que non qui chasse ezaka yo mon côté qui chasse eza bato ebele peto isa yo que non qui chasse eza ba teke umu faire gola muto yebi secret makambo wana omote faire gola na obeta ba chasse ozaki mayele na nuit de francophonie na podium na nuit de francophonie oyaki na hotel yo ni mano ka ko beta ba playback na yo na ba biloko no wana chance soko beta kaka na nuit de francophonie mutangia zalati mais faire gola warion ba retenir que ba beti piaka wana selon ngate selon peuple congolais selon ba kinois ba mona ki lobby événement ya lobby beti piaka 0 ya 0 mais blabla 0 bato bazaki te merci beaucoup faire gola mutu ayebi makambo na micho faire gola na micho yo faire gola ana fait vert to lèvement bleu tambola ndenge ligi na Kinshasa omona kite ke non na calendrier petit siko yebi mate nini wana la calendrier faire gola mais après déjà de itinéraire ke no karaté paye pe osana yu wana après de itinéraire na ngoti et ça pas le quoi donc après francophonie jusqu'à présent calendrier après francophonie faire gola après de itinéraire ne ke no boko zoyer na yu wana na karaté on reparle le quoi karaté faire gola boko zoyer ba concert pe ya plein air pour dire que no faire gola wenge mute simi musique ya Congo parce que air yo ozoya yo mutu moko outi soki na quartier maté ozo okota o éliminer pe après ba wechi ba oloba yo mutu moko obunda na bana ya quartier azobunda na bana wenge yo ke obunda na wenge papa na ye moko nanu abunda na wenge te papa na ye moko ya quartier maté abunda na wenge te so ye bongo ye mona ke obunda na wenge il y a pas d'effort et pourtant fort nini mais qui faut on a la ça on a bandalet nga mone za ki monter à mabeka eza ki monter à mabete na biboye lokola yo mi bona ke no balinga ka yo partout dans le monde mais pour ni na bandalo beti piaka. Merci beaucoup contre-maître donc tous aura toujours na simangunga tout le monde qui c'est le scram donc à surnommer ce souffert rigola Jésus de Nias na kombo ya phénomène mais debi phénomène azara moko papa bango mais ouais c'est le moment ici qu'on a là le moko boye c'est le yo bolanda c'est le comme tel té c'est le yo bolanda été c'est le yo akoma pire
petit a fait rigola. Oh, camarade n'est pas petit frère. Hein, attaque mbou les hommes menacés, tu comprends que langue vide, tout le monde mbou les hommes menacés biso makas. C'est le Oscar d'abord petit frère a fait rigola. Puis en plus ça mon habitina ya Mathias. Oui Mathias. Moi na faire. Hier zaka mon habitina ya Mathias. Mathias ndenga otonga na Kishasa atinda kaye. Papa leki kede otonga na boy. Papa leki brique sili. Papa leki. Asutena camarade na ye. Asutena kaye te. Ngai neti ngamu tasutena kanga na mitu les États-Unis Darlene Galliano. Hein Darly Galliano leader américain mutasutena kanga massa na kati Amérique. Tu comprends? Ya soutena ka faire rigola te. Ya ka pola obebisa faire rigola makamu. Faire rigola ça déjà bato alobela ke ba gouve bazali. Bale bogar bazali. Banasi basele bazali. Bato bele ba paka bazali, bato bele bazali. Mais yo ndenge nini yo otika orchestre na yo o bana fingira ka bato pona faire rigola. Ndenge nini yo o utana faire rigola nzela moko orchestre moko. Obeta badodo awa. Ya finga faire rigola era bimisa premier album na ite. Afinga faire rigola era sala ka ortotanazi na fali pupa. Afinga faire rigola. Ti ya besoin to reverser pas blom sous. Ortotanazi ate ortotanazi sala ngona fali pupa. Era sala ka ngo faire rigola ya ka liboso ta finga faire rigola wana. Mais lelo faire rigola sali na yo wenza mizemba. Lelo yo Mathias akomo tinaka papa leki kitaka Kishasa babenga kuna ke brique moko etikali e batongi te babenga balobi ke no ciment sili kede ko somba ka ciment. Allez oye ko yana Kishasa okomi ko loba n'importe quoi okomi ko loba n'importe quoi tout ça c'est le Osram oza vient na biso to respecta ka makasi na wenge pe to pesa ko pe place na wenge pour oye la biso dasimo ko imbiko et ça la biso bien c'est réservé ceux qui sakara de kuta aena sortie médiatique na ndenge na ye. Si quelqu'un a le roi de la forêt, le roi de la forêt m'a payé. C'est chargé dans sa carte d'écoute qui est chargé dans Werason. Pour Werason, tu n'as jamais au-dessus de sa carte d'écoute. Parce que le climat le climat est baby vraiment. Donc, tu vas comprendre que nos émissions qui changent par rapport au climat. Moi, couleur peut changer par rapport au climat. Bon, il va que nos contre-maîtres là. Le 9 septembre, c'est l'anniversaire. Nous avons soutenir le rôle la masse de Balobi, Tchekena. Christian Lemis a Tchekena, na pesio mote masanangai. Yannick Bonoume, donc il fini que vous m'avez bananga, vous na pesio mote. Venanga Martin Fayoul, qui vous na pesio mote. Zé Simona ma pesio mote. C'est ça condoléances na président nanga Mabou ma base Firer au père de Coco nae. Vraiment to compatis toujours ensemble nayo. Et merci na batutu bakola nanga vraiment. Numéro de téléphone est plus 243 84 41 57 134 plus 243 84 41 57 134. Bonjour contre maître Mbote nanga suna boss nanga Junior Malaïssa, les mystérieux Junior Malaïssa boss de boss. Longola ko banga po ya Zali. Les amis de Junior Malaïssa, on est toujours ensemble. Toto va dans la Pession Mbote, showman, artiste showman, vraiment ban informé na Pession Mbote. Na Pessi Toto Dani Mbote, vraiment bisika bozali espace Toulouse. Espace Toulouse vraiment espace nanga moko ya kala, ya colonel na biso vraiment na PCP Mbote place Zali et bobenga pona anniversaire na ngeza bientôt. Bon soutenir ngai $1 na yo, $2 na yo, $3 na yo, $4 na yo vraiment na na besoin na ngo pona ki de kotala bana orphelinat. Maman na nga Francine Ngembe. Congo Dialogue toujours ensemble na yo. Merci aussi na yo. Mandala Nengo Yamanga. La presse voilà. Donc merci vraiment de répondre à l'invitation. Merci na batutu badiso vraiment de partout. Merci na yo Dieu, merci Mayemba de la caméra. D'abord comprendre vraiment vous les hommes menacés vraiment Anakin. Donc saison déjà to poti yango. Merci à maman Vicky Sifa, merci à Francine Moulangi de Bounès, merci à Nadège Louvande, merci à Bino Toubatoubolinga, Bino. Et aussi, à commenter, mission, liker, partager, puis s'abonner vraiment. Et pour ça, la super bien. Te prochainement. Bye.